kola mukabande ko kake beti bongo na Turquie, précisément na Istanbul, balobi il paraît ba Turc ba bomi congolais moko na kombe ya Junior. C'est vrai que Junior, moi na mboka Junior akufi owe ko na photo wana tala ndenga zalaki santé. Tala le ba koti na prison ndenge akomaki. Taba biso une semaine après akufi. Akufi nini? Est-ce que ba tubaki etonga? Est-ce que ba salaki nini? Azalaki na mukanda abane ko fanda wapi ya ozali radio le koto nga ko information na source yango wana tokobeta lisolo na vice-président ya communauté ya ba congolais kuna na Turquie na kombo ya Pichu Boulembi ya ko expliquer biso qu'est-ce qui a fait que ndeko na biso Junior akufa. Ndeko akota ki présenté que ndenge bazolo ba ki auta ki prison abimi prison azongi na maladie, c'est faux. Azalaki ko sala ndeko na biso azoka mo musala. Mais tant que tu as une information, les lots, landeli na bati ya police criminelle, tant que tu as une question, de quoi banda ko sala na société moko, ba sala ba peinture, bilo moko ya ndenge wana. Donc nous avons compris que le gaz toxique, il y a place à banda ko sala, oui, infecta kaye. Mais azalaki ko landela ngote, ndé créer ba infection pulmonaire, tout ça mal soigné, au moni ba infection pulmonaire, mal soigné banda ko melakisi après suivez Zaki Malamouté. Et puis une autre chose t'observer avant d'aki mingi yemoko azalaki mingi yemoko bandeko pona kwa simoni na bakawa na tango zobe la maladie moko pulmonaire tout ça ça demande vraiment une prise en charge parce qu'il faut qu'on lia malamu faut qu'on met la kisi normalement et puis il faut qu'on a vraiment suivi maman oyo babandai ko vanda na ye asala kana butu Neko oyo azalaki comme garde malade, ami na ye proche, azalaki na problème ya mikanda, bakanga ye à kota prison. Yaya, après Mali, Burkina Faso, Niger, c'est le tour ya Gabon. Yaya, les Africains prennent maintenant leur destin en main. Yaya, tous les pays francophones et Afrique, oh, la Gabon, on a sous les Français, bah, aller la révolution. Tout le banini. Et ça dit qu'il toko to mabe passé tout le monde qui ba élection et ça m'a qui bongo na Gabon contesté opposant Koutou. Alors bah qui va tricher. Mais tala état président gabonais Omar Bongo a déclaré à l'équi. Yaya, bah militaire bah du pouvoir. Bah boy proclamation wana, bah boy nani, bah journal destin mango mais. Et ça qui toko to mabe. Yaya, l'Afrique vous devez vous réveiller. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. La dégradation de la France en Afrique. Wow. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'homme fort du Gabon, nationale, l'homme fort du la moment, Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence, and nothing. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole. Tanga kara na village elle so likamboza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na meeting ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise niyo so pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo.
nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole masolo et pa ya pito kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général ya esika so bazali. Comme on ngai fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà. Lelo actualité za dominer na makambo oyo leki bongo na Gabon. Coup d'état au basali président Omar Bongo, mais aussi na Turquie, na Istanbul, et pas wapi, ba bomi congolais, pesi pasi. Ba tuali ko benganga partout dans le monde entier, les États-Unis, Canada, Congo, maintenant na makambu oyo ndeko junior akufi ndenge na bi kamute, tuali ko vérifier. Ndenge biso awa, tout ça information la source, troquer na source pour to yeba ndeko junior akufi nini. Est-ce que bokomi? On se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour savoir na histoire bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana kaka pona ko sepelisa biso. Nanga na bino. Toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci.
Voilà, nous profitons de cette occasion pour saluer notre sponsor Michael Joss depuis les États-Unis. Il y a beaucoup de sites qui ont commandé ma montre ya solo, ma perpète ya solo, ma veste ya solo, nous surtout na Michael Joss. Sur le site des numéro Michael Joss, ça voilà, na publicité benga sur en contact na Michael Joss pour faire la commande ya article au salango besoin. Bande ko na baki actualité vous a dominé na makambo oyo eleki bongo na Gabon coup d'état wasale président Omar Bongo kasi avant to koma wana tika to ke de bongo na Teki na Turquie précisément na Istanbul Ndeko Junior akufi famille bazali na Mawa na Kinshasa na Congo démocratique balobi babomi Congolais na Turquie na kombo ya Junior nani ya bomiye babomiye ya solo esala ki ndenge bakanga kiye pona nini abane ko vanda wapi na radio lokolo bebi ke to kenera kozwa information na source to bebi ke soso pemba sanga mboka te esika na esika to pays na pays communauté congolaise ezalaka alors biso to tretaka bongo na autorité to ke de bongo na Turquie sika boy précisément na Istanbul et pas plutôt ko solola na vice-président ya communauté congolaise na niveau ya Istanbul to na Turquie ye babengaka ye Pichu Boulembi, hier, il y a un vice-président, Boustorige, il y a la communauté congolaise de la Turquie, il y a un junior, il y a un corps junior, à qui retient mon morgue. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis Pichu Boulembi, mbote na yo. Mbote ndekonangai. Ozali vice-président de la communauté congolaise na Istanbul, na Turquie, toki ba bomi, pare ba Turki ba bomi moko ya biso na kombo ya junior. Yoza vice-président. Bino bazo bomo congolais, bota la kaka. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Zo penata na Yoruba. Ok. Oui, Nazali vice-président de la communauté congolaise en Turquie. Liwa ya ndeko na biso junior et sali biso pasi, mais na ligne na apporté moi quelques grandes lignes de rectification. OK. Par rapport à l'information où ils allaient au Tambola. OK. Ndeko na biso babomi été. Babomi était ndeko azalaki maladie. Oui, azalaki maladie abeli mingi maladie na ezui plus de 6 mois. Azalaki vraiment maladie. Biso communauté tozalaki vraiment informé te. Toye kozwa information ya kobela na ye tango maladie komi makasi et puis ekomi na suka ti ememi na liwa. Donc ndeko akota ki prison te ke ndenge bazoloba ki auta ki prison abimi prison azongi na maladie c'est faux. Azalaki kosala ndeko na biso azwaka mo musala mais tant tozwi ba information lelo to landeli na bati ya police criminel tango baye batuni biso ba question ndeko banda kosala na société moko basala ba peinture biloko moko ya ndenge wana. Donc nous avons compris que gaz toxique ya place abanda kosala oui infectaka ye. Mais azalaki kolandela ngote ndé créé ba infection pulmonaire tout ça mal soigné au moni ba infection pulmonaire mal soigné bande komela kisi après suivi zaki malamuté et puis une autre chose d'observer avandaki mingi yemoko azalaki mingi yemoko bandeko pona kwa simoni na bakawa na tango zobela maladie moko pulmonaire tout ça ça demande vraiment une prise en charge parce qu'il faut qu'on lia malamu faut qu'on met la kisi normalement et puis il faut qu'on a vraiment suivi mama oyo babandai kovanda na ye asala na butu ndeko oyo azalaki comme garde malade ami na ye proche azalaki na problème ya mikanda bakanga ye akota prison. Oh là là. Donc tu peux comprendre que ndeko malade atikalaki ye moko ndeko na biso junior donc il se prenait en charge mama oyo akosunga ye asalaka na butu lelo na tongo tanga zongi afongoli porte ndako akende na chambre place ndeko na biso junior alalaka ayikokuta ndeko na biso azamoyi. Oh là là. Donc il s'est vraiment pas si et ça dit pas si yango moni tozo senga bandeko na biso o nyonso bazali na Turquie baluka communauté congolaise s'adhérer tous en bango en communication tous en collaboration parce que c'est la communauté moni so to yebaki dikambo ndeko oyo to boite c'est nzambe nde muta décidera mais ndeko na ngai tolingaki tosala nyonso tokoki po ndeko na biso akufata na hôpital vraiment akufa na maboko ya ba minganga akufata na maboko ya minganga tonga tosala yango parce que toza na capacité wana kokufa na ndeko kufisa ndeko na biso na ndaku na mboka lokola Turquie médecine les a développé et ça les biso pasi makasi vraiment c'est un choc pour nous en tant que
responsable de la communauté congolaise. Mais si est-ce que vous avez temps ya ko kende na compagnie et si la peinture a mandé ko sala et pour que expliquer bango de quoi kufi et entraîne na gaz toxique pardon il y a la peinture et puis comment est-ce que vous avez su que et ça gaz toxique wana la peinture? Oui, nous surtout les alaki tango batu ya médecine criminelle tango baye babandi ko tuna mituna c'est alors ba information ne bimi donc ngai na yo tozu yango lelo. OK. Ba information na nyonso ke no asala kanini akomaki boyena itanini mama wana zalaki na ye azobeta masolo ke no abandaka ko sala après nzoto ningani akati musala ni abandaka ko sala o abanda obetela so masolo ke bando sala place tel basala ba peinture basala boya bango bazokoma ninga pe na yaki ko zo ba information na nyonso na yeko comprendre ke no. C'est là parce que moi je suis technicien de formation, na yebi déjà. OK. Moto nyonso sala na service aux liés na ba gaz, il faut la très bien protéger. Donc il y a un couac quelque part. Mais on n'a pas encore lancé une procédure de vouloir arriver place à banda ko sala pour ndeko oyo azana ba information na za ko kangama mais la police nous a donné une piste. Bazwa ki information nyonso ya ndeko wana batindaki kuna na immigration turque et puis à la police pour libérer balekana ko libérer azonga parce que tozana posa na ye pour eno ko apporter les biso ba précision mingi suite ya maladie ya ndeko na biso toti ko bungisa ndeko junior abane ko fanda côté moko isolé ye moko to avec na milieu congolais. Non, azalaki vraiment na quartier moko o ba congolais bazalaka. Okay. Mais au moni vie auto vivara na bamboka o to ya, eza ba vie ba appartement. Ça veut dire beaucoup ta rapport moko ascenseur ezali mais chacun baza na appartement na bango. OK. Ngai tant na ju appel tant tozu appel information côté na groupe. Moto a bengi ngazali juste na 4e niveau ndeko junior avant na 3e niveau. Okay. Et voilà maman avant na ndeko junior aza kolela. C'est comme s'il y a quelque chose là-bas mais ngai pe nazana ndako ke na bimi déjà eza voisin muta bengi nga pour informer ngai so tozana temps loko koma wana nazaki ko kende musika na kati ba course nyonso ba programme nyonso na baluki na ju taxi express ti na komi na lieu du deuil. Okay. Nde na komaki na kokuta la police na kokuta ambulance na police criminelle nde to bandi ko expliquer bango na moi qui turco toyebi ne bazo tuna ba mituna tozo répondre bango nde ba expliquer pe que non voilà ndenge ba observer eza une maladie et oumeli mais qu'est-ce qui a fait que avant d'aki na ndaku à la place à l'hôpital. J'ai essayé de l'expliquer que non, c'est qu'il y a un problème lié peut-être dans le document. Bon, on peut savoir sur le document, on peut sur le document, mon côté, on peut savoir sur le document, on a posé problème à la police. Voilà le problème. Donc, Azaki na garde malade, bino bokangi garde malade, sikawa ndekwatika la giye moko talati mime na diwa. La police wane bengi malamoko bureau na bango commissariat, batiba bengi direction provinciale, auto bengaka 12 là. Ne basenga ki ba kombo ya ndeko wana, to pesa ki ba kombo ndeko wana, l'information mati donc si tout va bien, ndeko wana ba ko libérer d'ici 4 matins. Et puis tu na la police pour na kozo information mususu lié na liwa. Est-ce que na Turquie kuna soki mutana mukanda te à l'hôpital te même si ça exact urgent? Non, soko za na mukanda te au hôpital. Mais yango tozo loba monière na zui loba na zui maloba na sengi mingi pa bande ko na biso baza na Turquie awa baya kokota na communauté congolaise. Toza na problème wana ndeko na nga bande bandeko na biso ba congolais bazwaka communauté congolaise lokola mbanda na bango. Vraiment. Zoka communauté congolaise yango nde papa pe mama na biso na mboka mupaya. Yango nde zo sunga biso. Toza na ba moyen wana te mais quand même toza na ndingisa wa kozwa téléphone to koyi ko benga ba konzi na biso. Interface na biso direct ezali ambassade to benga ambassade. Ah papa ambassadeur tala toza na compatriote na biso awa azali malade. Information ne ko mateko ko matipa mo konza mboka bongo ko ya ba ko sunga ye. Voilà. Yo na passeport na yo kaka osenga o résidence té. Passeport na yo ok na hôpital au fouti bambongo non normalement ba soigner yo. Est-ce que ambassade déjà saisi que ndeko junior a koufi?
Oui, ambassade na minute onde tozolo baboye basengi biso ba identité. Or ambassade tant azo senga identité asenga rende photocopie à passeport. Ndenge tozo sola na oboye pona ndeko junior. Kombo kutu ebimi kaka po ndenge batu bayebi tout ça ndo moni kombo ebimi mais toza tana document moko te lié na identité na ye. Oh là là. Or administrativement biso en tant que communauté tozwaka passeport to scanner to tindi na ambassade asali biso acte de décès. Si l'ambassade a aussi documenté tant que biso totindeli documenté lié na identité de quoi. Donc combien de mboka pe attendre pour éviter junior nani. C'est ça le problème. Donc tous na information nyonso te, tous na date de naissance te. Soki tous na information nyonso ne to koki kotinda yango mutu azo garder ba information ye wana nde tozo senga la police abimisela biso ye po ye nem to kopesa biso ba élément nyonso to kotinda na ambassade po ba sela biso acte de décès wana avec toutes les propriétés. À ta famille pe donc maman ou alors fana de junior puisque ndeko junior a beli pendant 6 mois, est-ce que alobi famille na kisasa ba yeba ki junior azo bela to qu'est-ce que se passe abeti sur la famille te. Siko maman bazo vanda na ye azali ndeko na biso ya Congo ya Brazzaville. OK. Junior azali ndeko na biso ya Congo ya Kinshasa. OK. Omoni sikoyo mama wana pe azo pe lobake no omoni to vanda kanda ku moko me omoni bango baza bana mibali ngana za mwana mwasi biso toza na chambre na biso ye bazaki na ndeko musu kuna baza na makambo na bango ba information mingi vraiment tozali na yango te mais bango pe bakoki kozo ba information kaka pandeko oyo bakangi wana. Siko mama wana zali kolo flat junior alors de la chambre ton neni. Non kolo ndako nde junior. Ah OK. Kolo ndako nde junior bango ba futela kande pas junior. Oh là là. Ba futela kana ndako ya junior. Kolo ndako nde junior parce que tant to koti na ndako zo sentir que junior mutaza na chambre ya munene, chambre vraiment très bien organisée. Bango nde ba futela ka na kati ya ndako ya junior. Et tant qu'on va enregistrer ce corps junior, bakena yom doit accompagner corps, bakena on a morgue et si que batte corps boyebi. Oui, et si que corps ezali to yebi, mais nous avons une très grande pression parce que moni batio que ndenge corps et côté ndenge wana et qu'il y a pas des informations. Bango corps et oumé la raté. Moni c'est un pays musulman, islam, religion islamique ezo dominé. Ba oumi ça raccorde na morgue. Donc beaucoup à la surprise, lobby déjà peut-être nous autres on a biso photo lukato kunda yango sous pression à la police et puis nenge bango baza organiser soki tozala ki na ba élément wana nyonso tozwa ki yango rapidement avec un document euti na ambassade ya acte de décès ne to sololi na famille to koki ko fixer sikoyo dato biso to lingi po voilà, si famille, peut-être famille à Junior Rolanda yo siko lelo un peu plus tard message pour la famille siko ya Junior oui, ça. Oui, pour la famille en tout cas to sengi si possible na éviter ceux qui bazana contact na biso, va contacter communauté congolaise na Istanbul rapidement. Na numéro ni qu'est-ce que nous pouvons faire? Na numéro plus 90 plus 90 539 336 39 91. OK. Bandela qui ba bengi numéro wana na bandela. Plus 90 539 336 39 91. Bon voilà, une idée qui me vient en tête là, de Kopichou. Mais puisque au Binda, il y a Junior, est-ce que beaucoup remonter filière te, bota la agence, on appelle ça Junior Ndaku, il y a commande de console, un peu plus rapide, non? Oui. Nous avons contacté le bailleur. Nous avons contacté le bailleur. Il y a Obasala qui n'a pas contrat. Lobby, na bailleur pour na koyeba parce que moni dossier le les communes à la police et ça n'a pas attribution mon soutien ko sala sumba la moralité. Et comme il lieu de crime, bon pas de crime humain, et comme il y a un lieu où d'un mort quoi. On a habité terre mais ni bino bolo barabino bozali ba bandi sango. Mais allez si kamoko déjà police criminelle ayaki la police ayaki il y avait un mort de kuna donc tout ça sous accès directement. Même ba maman au bande ko vanda wana na minute où la police a tiré bango na libanda pour bas continuer l'enquête na bango ba yeba réellement qu'est-ce qui a fait. A tiré bango libanda c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi a tiré bango libanda?
atie bango libanda na minute onde tozo solo la bakendaki na la police bazaki en détention. Il y avait 2 femmes, donc la maman là et sa copine bazaki au main de la police tinde tozo solo na boye bazali na maboko la police pour en raison d'enquête. Donc ba suspect numéro 1. Pour l'enquête, biso to tuni bango mais qu'est-ce qui fait que bino faut que na bino pour l'enquête bango faut bazala awa to la information ya ndeko bango bazolo babino bango bayebi o yazali proche ya junior bande gola na chambre moko bango ne baroyi ba relaxa biso ndeko wana donc total atilobi peut-être ba libérer bango pour na ba continuer vie na bango normal mais balobi na ndako kuna mutako tater la clé de la maison de junior et ça na maboko la police ne tozo sola na oboy. Ok, mais si vous murmure autour de Kande, qu'on a vu Pichou et Tambolo a bengi biso na lombangu na radio lokole. Ah, on va ni radio lokole pour ma bombature qui va bombi Pichou et Koso. Bon, nani a vécu information là que Pichou bakanga qui est na police, ba libéré ça fait une semaine kaka et puis azuk nanda ku akufi. Oui, c'est ça. Et en gros, mon problème tozali na yango, biso a tozali na groupe Mobimba comme une institution tozera ba congolais. Groupe na biso lisanga ba congolais ezali na kati ya groupe wana tango toyoka ki déjà mo information nengo ne bani ko kota tozongsa déjà batu na nzela tozana problème o tozana ngo awa ba groupe ya mike et se créa moi mingi tango information yi chaque batu bazo développer na nengo na moi peut to arrêter bango ezate. OK, ba développer information na bango na nengo na bango ba bandi ko beta makamba lokuta ba bandi ko loba o bango fallait ba loba mais la vraie information ndeko na biso junior abelaki auti présenté azaki vraiment malade nenge ba témoin au bazaki di colonne 4e niveau babité tout monde a caillé mon ama ya beli vraiment pendant un bout de temps azalaki malade na yeju ba 6 mois donc azaki na ba problème vraiment au sentir ata nenge to zu nzoto lelo to memi tu sens que azaki na problème moko ya côté respiration tout ça. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais pourquoi garder cette information d'un compatriote malade na katamboka ou la Turquie? Ba Turc bazama kasi na tuberculose parce que ba makasi bazama kasi na tuberculose na cancer. Donc les équipes lomo to koka qui vraiment kocha et m'a beaucoup dessus et les capété. Sans problème, on allait trouver une solution sans que MMIT na liwa. Pourquoi ça? Pourquoi cause la musique na communauté? Pourquoi ne pas vouloir kosolola? Pour nani bande ko balingite tous à la lisanga? Pourquoi ba groupe mike za ko se créer o eza communauté té mais nous avons l'accès ya kosolola ya ko mema message ko matipa mokonza mboka. To vanda la libande lobite que to boyi Congo non to boyi Congo té nous sommes des Congolais to linga mboka na so makasi mais to za libanda parce que nous avons des activités. Un message particulier na tous les Congolais au bazana Turquie partout na Turquie bala ndolobi no wangoni. Oui, na sengi na bandeko nyonso bazali na Turquie en tout cas pour na pasi uti kozwa biso ça ezali sango moko ezali biso pasi ezali biso pasi beaucoup contacter biso na groupe to yeba ndenge nini to ko koluka ko organiser matanga ya ndeko na biso junior parce que ezali kambo yeli biso na lombangu mais na sengi na bandeko nyonso bazali na Turquie baluka ba oyo bazali déjà membre ya communauté congolaise botika la membre ya communauté congolaise ba oyo bazali membre te boluka bo adhérer na communauté congolaise parce que na bomoko tokoyeba ndenge ni tokoyi kosala pour être une solution à la situation belé to kutana. Voilà, puisque tu parles de la communauté congolaise au Bassin de la Turquie, il y a des la Turquie, ceux qui ont adhéré à un groupe na bino communauté congolaise ou à la plateforme ou à siko avantage na aux ananini par exemple, est-ce que boluklara to mikanda, bolukara misala, pour ba kimara mengi ndo congolais ba bano songi za rama trop ko la ne ba via batu bino elo ni bosana ba attirer batu ba ko ta groupe na bino avantage zanini. Oui, l'avantage à l'Ibosso ezali la protection. Ils ont dit que toujours vendre dans le quartier moko donné. La question que moni na coin wana ezali ndako ndeko na bino. Du coup au kende kuna parce que ndeko na yo a protéger. Toujours vendre na mboka mopaya et là l'Ibosso communauté européenne ça c'est la protection. Yami balé ezali que tout ce qui est information, tout ce qui est problème lié pour na étranger, communauté congolaise ko apporter leur solution. OK. Omoni mais communauté congolaise eza na habilité te ya kopesa mutu mukanda non parce que mukanda ezali eloko oyo ezouta seulement na ministère intérieur turc
Parce que le ministère intérieur turc nde mutu ezali na ndingisa ya kopesa mutu mukanda. Même l'ambassade na biso eza na ndingisa ya kopesa mutu mukanda te. Mais biso en tant que communauté tozali na ndenge ya kolakisa yo nini okoki kosala. Soko moni ke résidence normale ezali un peu difficile pour na yo tokoki ko diriger ata pour na koboka ngunda. Mais vous allez quand même na un support oyo ko protéger yo en tant qu'étranger na mboka bapaya. OK. Okoki pe kozomwa situation moko de difficulté en tant que communauté nous avons un avocat oyo akoki koya ko apporter au secours en temps de situation de difficulté. Donc kozala musika ya communauté ezandeti yo muto lingi o gérer makambo na oyo moko na boka mopaya. Mais soko za pene ya communauté to ko apporter assistance en tant que lisanga. Voilà, merci beaucoup Ndeko Pichou Boulembi. Je rappelle que vous êtes le vice-président. Il y a la communauté congolaise au niveau à Istanbul, à Turquie en général. Voilà, les camarades Césaïna, oh, sur le au bout de l'autre, les camarades Césaïna. En tout cas, il y a Robakisa et Zali vraiment te na sengi kaka bandeko congolais to zala makasi to tu ko perdre moko ya biso Ndeko Junior na katia groupe to le ka peut-être ko organiser matanga na ye en tant que compatriote na biso auti kotika biso mais na kosenga toujours na beti sous CT et pas bandeko to poussana mingi parce que toza ebele na Istanbul awa toza ebele na Turquie mais ce qui totali effectif au tozali en tant que membre effectif est tellement faible nazo senga vraiment to lukato tozala mingi en tant que membre et kosala malamu mingi pona intérêt na biso en tant que congolais na Turquie. Voilà, merci beaucoup, je crois le message est passé. Mesdames, messieurs, je crois Bolandi Boyoki précision oyo vice-président il y a la communauté congolaise au niveau à Istanbul, la Turquie. Moi Namboka Pichou Boulembi n'a expliqué. Alors, rumeur aux Akiwana Bosto CC Ango bakanga Ndeko Junior té à côté de la prison té qui a bimité Ndeko Junior était malade. Boyoki comment est-ce que vice-président allait expliquer que il paraît abané ko ça na compagnie mo ba peinture alors ba toxique wa bibi sur dans sa peinture 50 000 kimingi, protection et consort. Peut-être qu'il y a des négligents, il y a un mémé na liwa. Alors, ce qui nous écœure, comment est-ce qu'il y a Ndeko Azalaki maladie, mais à Koki aucun hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Ozobela, au lieu qu'un hôpital, on préfère mourir à l'hôpital qu'à Ndako. Qu'à la maison. Kende na hôpital kuna batala yo yaya soki etanga maki baroboma yo c'est un baroboma te mais pourquoi rester à la maison? Peut-être si on est dans l'hôpital alinga ki kozwa lisungi mais moi epesinga mutu ko soit est-ce que quand même Ndeko Junior parler est-ce que asanga ki évidence ba ko bo benga na compagnie auto banaye ko sala siko so compagnie siko ba ignorer ba boyina bango moi comme problème tala sika bondenge vice président lobby na Turquie kuna ba arabe consort ba corps rumé la raté ce qui va kuni ngwana et la famille n'est pas informée peut-être donc ba yebite ya na Turquie ba luka raconter ka mwana ba mona ngote ba ko plus tard au mwana ba kunda déjà heureusement la radio le coller na kisasa ya to partager mission to partager et comme la famille ti ba na Congo. Je crois Ndeko apesi numéro na yona oyo kosunga. Yaya, je profite de l'occasion pour la kubenda matoi na ba Congolais partout bozali yaya. To yebe ke so pe mbazanga mboka te. Yaya, to lingaka to s'intégrer. O komi na mboka batu. Eloko ya liboso d'abord, oui, au lui communauté congolaise ata kutu orokima na yo. To yebe ke la communauté na biso songi zanga te, kolandela batu makambo bango, oui, c'est vrai. Mais Baye bakake mutumora zalakawana aza congolais. Est-ce que bokomi? Quand même ça na groupe pesa kata moi bonjour. Nindi boy baye bakake un tel azara na Turquie awa. Mais un tel wana azara na milemoko songolo. En foi de quoi bakoluka yo. Mais c'est quoi yo yé obi belamba yo moko au monde na raté na ndenge ni. Ya kala pele kala Afrique du Sud awa ndeko mo akufaka na chambre na yé. Akufa sala 2 mois bali comme ça solo. Mais à ça congolais. Tout s'intégrer au partout c'est quoi ndeko. Communauté yebiyo, si possible ambassade yebiyo et puis Luka Mukanda. Okomi Luka Mukanda. Moi on ça légal na mboko ya batu.
mosusu nde ekoya nsima oyo tolobaki te tolobi makambo ya boye ezokopesaka motu koswa tozalaka visible yaya trop solitaire mabe mpe tomonanaka na miso ya bato tomonanaka epuis bato oyo badivulgaka information ya mabe fausse information tosalaka attention soki yaya kowelaka mbangu te oyoki information ye mbangu na réseaux sociaux obambi tala ndenge bakangaki ndeko oyo na Turquie babeti ye babomi ye ça ne se passe pas comme ça ndeko ntango yo odivulge fausse information oui ndeko asa deya okufa omoni teke orevolte bandeko lelo esika bakongole ebele bazali batamboka na bayokola bamiloko na biso soki bayoki ke boza contre bango dans contre bango bakosala bino répercussion puis surtout bino bata Turquie bosa na te na Turquie tokoteka komona awa mwa mbilinga ezalaki grève ezalaki générale konso baturque basala kanona peut-être ekocreye makambo mosusu topesaka bainformation vrai yaya luka information na source mpo oyeba yango wana omoni biso tokei na source et pas président communauté vice-président ye mutu azalaki corps ya ndeko junior akoti yango na mortuary bagetika yango na morgue hélas on allait pu prendre pe maman oyo ya Brazzaville adofa ndako moko na junior mais ye aza la détention bon provisoire basala kola ba première suspect bango bali ba entendre bango mais oui il faut pas entendre bango mais puis bango comment est-ce que nous faire ndako na mutu mutabela ka makasi ndengo wana bolo ba tendenge nini atabino moko bino bolo ba tendenge nini atena ndenga lisolo non en tout cas congolais kuna congolais azara maladie peut-être tout ça que l'hôpital azoko boya azoki manini boga otuna ye bofandi pe nie ti muta kufi boye ko benga et ça fait moi suspect il faut expliquer bisope est-ce que bokomi oui est-ce que bokomi et ça fait moi suspect donc pas sa police pas boloba pour moi je n'arrive pas à croire dans la mutu maladie yoku de peu aux appels congolais en fait Congo Brazzaville Congo ça va tout à mboka tout à batu moko mais il faut koloba il faut koloba quand même et surtout ba congolais basala likolo kuna basala kuna Kinshasa là yaya mais ndeko na bino azobela ça fait 4 mois tout ça même ça que l'hôpital azongo que l'hôpital qu'est-ce qui ne va pas bokena le kota là yé bien bino fandi nie bolobelo moroté c'est comme expliquer nini bon c'est un problème pas pour rien Tolobani so peut que na nenga bula ba congolais bon la ndenge ba yanké donc vous avez na bourse ko bo dégager moi na mai palestre la yabino Tolobani donc vous poussez les gens à réfléchir un peu beaucoup là et puis si pas si ya ko sakalate oh toloba quitter tolobi voilà autre chose à présent toloba yango yaya tout ça la attention na makambu oyo ezali ko leka na communauté africaine en général particulièrement tolobi to mona kiango na Mali révolution salami to moni yango na Burkina Faso to ko na Niger siko boye to moni yango na Gabon. Ici que l'on voit le patron de la garde républicaine Brice Oligui Nguema qui serait donc le nouvel homme fort. On sait quoi de lui? C'était un proche d'Ali Bongo ou pas du tout? Moi, je l'ai connu il y a 20 ans à peu près. Il travaillait déjà avec le père, avec Omar Bongo. Il était un de ses aides de camp. À ce moment-là, je l'ai connu. C'est quelqu'un d'assez smart, de conversation facile, qui n'avait pas peur des journalistes, en tout cas, du moins à l'époque. Bon, c'est vrai que c'est de lui qu'on parle maintenant pour diriger une transition. Il est aujourd'hui général, il est le patron de la garde républicaine. Il avait eu des problèmes au début avec Ali Bongo, qu'il a exilé donc à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Mais sa mission, c'était d'assurer la protection d'Ali Bongo. Hein. C'est son boulot. Voilà. Mais vous savez, il faut beaucoup se méfier des... Comme au Niger, finalement. Hein, c'est exactement le même scénario. De la sécurité des chefs d'État. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Armel le rappelait, il y a eu des coups d'État successifs, en tout cas qui n'ont pas abouti au Gabon, des tentatives de coups d'État. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ils l'aboutissent? C'est le coup d'État contre la récidive de la fraude électorale. Armel disait tout à l'heure, les premières élections en 2009, ensuite 2016... En fait, visiblement, il y a toujours la fraude. Et les gens ont attendu qu'il y ait la proclamation de cette énième fraude, tentative de fraude électorale, pour agir. Et aussi, vous avez dû remarquer dans la bouche des militaires, ils parlent beaucoup de paix.
il voulait éviter de la violence. Il y aurait eu beaucoup de violence à travers le pays, parce que ceux qui ont fait le coup, c'est des proches d'Ali Bongo et du père. Le général, donc Oligui Nguema, dont vous parliez, mais son père est originaire du Wolentep, du nord du Gabon, et sa mère est originaire de la même région que les Bongo, qu'on appelle le Haut-Togoué. Voilà. On a quand même du mal à imaginer que le clan Bongo n'avait pas imaginé et prévu un tel scénario. Parce qu'on a vu en 2016, voilà, les tensions avaient abouti à des morts. Cette fois-ci, Libreville était quadrillé. On disait qu'il y avait des blindés avec des gendarmes, des policiers. On n'avait jamais vu ça. Et finalement, la menace n'est pas venue de la population, elle est venue là des fidèles. Hein. Ça permet de préempter le désordre, le chaos, et aussi peut-être la perte d'influence de tous ces gens-là quand même, parce que le général, c'est quand même un produit de la famille Bongo aussi. Donc ça permet c'est un moins de mal. Vous savez, le président Ali Bongo, il est malade. Il a un AVC depuis plusieurs années. Il faisait la peine à voir. Sa famille, c'est un coup d'État également. Il se déplaçait très difficilement, c'est vrai. Très difficilement, et c'est un coup d'État contre sa propre famille. Parce que de plus en plus, son épouse, donc Sylvia, et le fils à qui destinait le pouvoir après lui, Noureddine, il prenait beaucoup de poids sur les autres membres du clan, sur les autres Gabonais. Et donc, les gens, aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué, elle est en résidence surveillée comme lui, et le fils est en prison, je présume. Il a été arrêté. Il a été arrêté, voilà. Oui. Nous avons décidé de défendre la paix, disent les putschistes, en mettant fin au régime en place. Ils parlent bien donc du régime Bongo. Hein. Oui. Yaya, ba pays mingi ya CEDEAO, ba pays oyo bazalaki ba pays dirigé par la France. Ba pays oyo ba osalelaka babenga ngo nini? France CFA révolution komi. Tolo banini, makambu oyo vulusi kimbangu alobaki yango oyo. Quel état est venu au révolution sala matonda nini? Yaya, tout est comme on a que déjà na Gabon propagande. Pour parler de élection, l'élection, Ali Bongo était malade, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'un président malade, un président inapte, réalité, un président inapte, il se présenté dans l'élection comme étant candidat? D'ailleurs, c'est ni. J'ai invité la Gabon avec un comité indépendant, il y a une élection, et ça, pas un critère. Si quelqu'un est inapte, yo okosala te n'a pas beaucoup développer so mta malade kutu ba déclarer inapte ba to futo vina mbimba mais toi tu es inapte ndenge mabete toi tu es inapte mais ozolinga ozala président au continent pour pouvoir apata kutu ngo bokonzango baka moi c'est le kakala baka moi le cas naka ka c'est na monaka déjà c'est roi omdo d'abord c'est quoi ça avec l'Afrique pour voir comment du père au fils ndengeni ça royaume te papa na bango ye moko na Omar Bongo bisto to bota bito kuti Omar Bongo président Omar Bongo Gabon papa Omar asala ba dégâts belé ti mamba ya président Sassou mona Sassou nga kufa koso histoire wala juste Robert Rabina ngo petit ko nengo wala et puis ayo pesa pouvoir pas mona na ye Ali Bongo était très bien ndenge pe a trichara ba élection to liboso siko aleka koso ngada mona ka de mabe kota ka déjà et puis bato ba boyaka ngo un président de la République. Tango Messi, Lionel Messi, avec na Gabon, yemoko na Jeep, à qui soit Messi, na mutuka enfin dit. C'est quoi ça comme histoire? Yo président comme chauffeur à Messi, y a Lionel Messi. On sait qu'on a un peu malade. Bah rêver bima, Messi au Congo, Messi au Gabon. Et puis Messi a inini, bah c'est tapis rouge, na kilote na polo, à Boni Boyko, bah africain bon, bino bon on a biso. Na mona mabe banara déjà wana. Après, ayo kozwa AVC ceux qui paralysent. Yaya, nana frappe qui est. Nana frappe qui la AVC wana. On ne sait pas ce qui s'est passé, on va te la vie privée en tête. Maintenant quand AVC, il a fallu qu'il démissionne. Monsieur Bongo, il a fallu qu'il démissionne quand tu avais attrapé l'AVC. Au tic à pouvoir. Tu allais être honoré. Au système de facilité, yo au continue. Yaya, na kolba mingi ma coup d'état. Oh, avant sur l'image hein. Tu expliquer peut-être quoi type na biso. Aux AVC, tu es malade, mais on continue, ok, qu'on postule. Et le président n'arrive même pas à marcher. Donc, les Gabonais, si vous nous suivez, excusez-nous, mais ça c'est la réalité, on doit parler, c'est l'Afrique.
Aujourd'hui, c'est le Gabon. Demain, ça peut être le Sénégal ou un autre pays d'Afrique. Est-ce que vous commis? Toi, tu es un président inapte, mais au postulé, on les cas. Et puis, comme à l'accoutumance, le président africain, ceux qui vont aller dans la négociation, et c'est là allez, il a gagné l'élection. Ah! Yaya, Tayomogo, il y a un président inapte, au Korotam Bolate. On gagne l'élection. Non, on va voter pour président inapte. À part Batu Adjalelo. Alors, force à vous. Nous ne sommes pas en train de soutenir les coups d'État en Afrique, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez suivi notre confrère, analyste politique, un pays qui me vient en tête après le Niger, la RDC. Or, la RDC, c'est là qui Gabon. Mais, en principe, Yaya, ceux qui présentent le pouvoir, Moutou a un armé, Moutou pirier. Yaya, pirate, ça a raté, pirate. Mais na Congo démocratique, on a fait film, hein. Toi, Pene Bino. Pire à la raté. Oh, à chef d'état-major, pirier. Yaya, Moutalongo Kuna, Omar Bongo, pirier. Tout le monde a un carnebanda. Ba pire à l'ongo la rabat pouvoir. Asa libana titulaire, asa inapte. Batouya Djalelo, si réellement vous aimiez Omar Ali Bongo, vous devez en principe le conseiller. Non, président, arrête-toi, repose-toi, tu ne peux plus. Voilà, tu es malade et tu vas être honoré, consort. Avandi, ma paix, c'est si moutou. Mais yo, lingi, yo, mon pouvoir. Et on ne peut pas contraire à président. Non. Tu es déjà dans la liste de président, même si tu meurs, tant qu'on koufa, et vous allez oh non, mais c'est le président parti. Bah, conseiller na Djalelo, non, tu dois être là, tu ne peux pas quitter, tu es toujours là, tu es en train de bien diriger le Gabon, et consort, bah, ça les candidatures. Opposant les cas à Gabon, tu as une image, parce que dans émission, il y a Africain au Bimba, c'est pas seulement le Congo. Nous parlons toute l'Afrique, dans cette émission, c'est-à-dire émission éveil à conscience, il y a tous les Africains de l'Obarango. Est-ce que vous commis? Tant que vous avez Gabon, Congo, vous avez Congo. Surtout le Gabon, Mali, vous avez Mali. Congo, vous avez Congo, Brazzaville. Il est à Eriango, Bobonsaka. Elle est combien de jours? Tu sais que le pasteur Moro ya Gabon. Est-ce que c'est pourquoi Radio Le Collé Oyo et Oumela Kaka? Est-ce que vous commis? Radio Le Collé Oyo, inspiration en Zambé Oumela. Total, c'est que nous avons passé Gabonais, l'Afrique, réveillez-vous. Les manganèses passent ici. Comment est-ce que l'argent des contribuables gabonais doit payer un chômeur français? Oh, come on. Les Africains, réveillons-nous. Il est temps. Y'a Tchaba j'aime quoi? Tchaba j'aime, y'a Tchaba j'aime. C'est notre protéger mission. Ici, nous parlons Afrique. Nous parlons Afrique, yaya. Toi, tu es un président inapte. Au long de la pouvoir. Et puis, bah, ça les résultats. Et si Ali Bongo, vainqueur, Yaya Tayo Moko, qui va voter pour un président inapte. Force à vous les militaires. Alors, les militaires vont faire un coup d'État. Ça fait qui est 29 ans, 35 ans, 40 ans. Voilà la jeunesse. Réveillez-vous tous les peuples africains et les pays africains. Réveillez-vous. Totika Kijalelo. Yaya. La ndenge mabeti. Moi, il faut féliciter Kabila. Kabila a eu la vision. A constaté que le peuple a l'ingéniosité. Bah, quand c'est là qui est ma cambre belé, na musuya lokuta, na musuya mabe. Atala bi, soki na quelle élection la côte boye mabe au kota. A organiser l'élection à se retirer. Élection les cas na Congo ndenge les kawana. Combien de bateaux comme ça Kabila? Non, biso candidat, biso président Kabila, troisième mandat. Papa, les gens ont écrit des livres. Pourquoi j'ai choisi Kabila? C'est Kabila ou jamais. Tout le monde, tout le monde, Lambert Mende, Tchakou National, Yaya, Lambert Mende. Mende Azali, père Yapir Masarangaï. Mais ce qu'il a fait, moi je ne ferai ça jamais. Dans ça, jamais. Trahison. Le président reste. C'est la nouvelle. Ce qui peut être une élection comme ça, Madame Boka.
mais le yo ba tourna kazakh maloba ya fin ça dit mettez Etienne Tshisekedi Koksami, les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment. Bah toi comme ça Kabila zala wana Kabila na yebeli vision jamais na respecter la constitution atika na makambo. Tango atiki ba voter président Félix Kotoyo bango wana ba tourner kazakh bango ikasanji banani kuna ba komi papa président Félix ba même qui jalo na bango et pas président Félix kuna yaya soki Omar Bongo ala exemple ya Kabila alingo sa yimile boyete alors pesingai nabi na soni to na seka quelle audace mbali boso président bakangae na coup d'état président déchu na éviter batela gepe caméra na ngosela caméra et puis moi leki président Bongo Ali Bongo boso nike ba pays francophone ba en français abani ko ba en anglais et fait des bruits make noise all the world make noise they rest me here. Oui, on doit t'arrêter. Tu es un président inapte. Tu ne pouvais pas te présenter aux élections. En principe. Ma belle, il va saluer. On en est condamné ces gens-là. Alors, dites-nous un peu, président Bongo. Comme tu as fait une vidéo, on doit faire des bruits dans le monde. Tu nous fais des bruits. Ça, c'est des bruits, non? Tout ça, bruit, dans le monde. On a regardé le collet. Dites-nous un peu. Non, on a filmé Guillaume. Bango ba filma ki yo ba ça ki yo loba fait des bruits on m'a arrêté ici. Est-ce qu'on t'a tapé? Est-ce qu'on t'a malmené? Alors c'est ce que tu devais faire président Bongo avant d'être arrêté comme ça, avant d'être humilié. Le président Kabila l'a fait. Tu vois, il est sain sauf, il circule librement dans le pays. Exemple à suivre. Est-ce que Bokomi tozongi siko na Congo démocratique na linga lo manga Congo démocratique mingi te me yaya tout lo ba na Gabon zonga ça lokola to ba na Congo. Est-ce que Bokomi président Sali mandat na ye que ça soit dans pouvoir conso est-ce que il a bien travaillé toti yaya toti kaba élection la libre et transparente et ça la le 20 décembre ça peut ça la éviter mais il faut les cas pour kadi ba ki salama Moutou au peuple a voté Botika Abima, s'il vous plaît. Bon, on dit, na Gabon, ça n'a pas de parce que l'élection, Ali Bongo a gagné. Allez, militaire, militaire, puis rien. Na opposant, na Moutou a gagné qui, l'élection, il annule le tout, coup d'état. To boyi, et ça n'a pas de Ndenge Kabila, même chose de la première part, déjà non. Élection, alternance et continuer d'engouana. Est-ce que Bokomi? Est-ce que Bokomi? Tu vois ici souvent là, président, le cara, la télévision, faites des bruits, on m'a arrêté, yaya, tu consommes la brute et ngoyo, yebe la vision, autre le va quitter, te lobby. Il y a un mot qui seka ngodo qui, bon, ko seka c'est trop dire, na koloba yango tina kolemba. Mbali boss na mona président ba kangi ese loba. Monsieur Zaramoni va passer Mugabe. Parce que c'est le mot de le baga au démissionné. Au lieu de que le bas démissionné, il y a un loba. Faites des bruits. On m'a arrêté ici. Je suis malade. Oui, tu es malade. Tu devais savoir que tu es malade pour ne pas te présenter à la candidature. Est-ce commis? Alors, yaya, tout ça est lié aux symbiose. Tout ça est lié aux synthèse. T'as makam opposant le baki. T'as la nengue, jeune, du pouvoir. Tala bakamunyo surtout wana tala ba commentaire à France c'était quand la France on se na bango babaluki tala ne surtout en symbiose et puis to utana suka yaya to utala oyo soko dali malien bon ba malien si va se libérer soko dali nan muta Congo Brazzaville ça la ko la Congo Brazzaville soko dali mutu ya Sénégal ça la ko la Sénégal soko dali mutu ya Tunisie ça la ko la Tunisie soko dali mutu ya pays nisus Cameroun ça la ko la Cameroun soko dali mutu ya DRC ça la ko la DRC boyebela été ya tous les moutou eri yangoyo ke bana ba jalelo ba to ba puxo lelo sala boy to soutenir yo boy tango ko beta ba ondi ba kokima course au pouvoir nani ayaki na nani ya est-ce que okomi ozali émission ya éveil ya conscience na yebi ki ba de comme sukuna ba président so ba ko lenga tutu ko mega
ne ba na zulu tout kumeka boy oyebi te na muta confiance ya muta confiance azate pira raté pira comme pirate ya est-ce komi Mobutu aurait pouvoir pas qu'à ça vous pire peut-être le Mumbat est-ce komi kutu na pays comme la Congo exemple sous makasi bato basala jale le pas Kabila bato na Kazakh n'est-ce pas est-ce que komi to yebela autre bagité to lobi ta la symbiose sociale au Gabon. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Voilà. Je crois que les lois spécial makambu ya Gabon. Gabon est un pays francophone, africain, entre africain surtout était exemple était ambitionné surtout. Total civilopé ndenge junior ndeko par rapport à malentendu au ba circuler dans les réseaux sociaux que bakanga ki na ba tirok ba betier conso ba betier était junior akufi il était malade négligence chez moi aucun vice-président a expliqué o to loba quitté to lobby yaya boyebela. Merci na sponsor na biso Michael Josh na ba chaque fois ba ba moto ya mbongo na montre Michael Josh ya sponsor ba ozu wapi Michael Josh ozu wapi na ba lunette ba ensemble ba kamutu to yebi que hiver zo ba na sika ba na Europe na Amérique na Océanie beaucoup na site na biso et pas Michael Josh bo sala da commande ya e ko ya tie siko zali soko ngo futa douane au foot na bongo douane ba futa douane États-Unis ba ko tiko na ndak soko ngo futa douane na pays na yo e ko ma wana futi douane au retirer yango eya to supporter ko grife mwana mboka est-ce que bokomi Michael Josh yo kana kombo Michael Josh ya wala taka nini ngata Michael Josh yo kana grife ba pa ya yo kana grife minele wala grife africain te est-ce que komi to supporter ko ya benga Michael Josh benga kote na site commander ta mo eloko muke ya ata mo eloko boko boye ata perpète ata nini eya nanu que vous appelez eloko Michael Josh la lingi ba tunyo so batala radio ko ya
là tana le Michael Josh pour y a autant ba moyen pour la émission autant la biso boy est-ce que vous commis c'est que bien donc un peu sur ce moment la biso Charlotte Caputo la dame de fer sponsor officiel p yimo ko ba sponsor ya chaîne Oyo habilleur officiel ya ba na bino ba en Afrique du Sud olingi mwana ata kitoko ata bakasi ozana ba ongosa ba gaza ba chopa bana magasin bloka bana benga mama Charlotte Caputo est-ce que commis c'est que bien olingo ya vacances l'Afrique du Sud fini et sika rolala ba commander chez na kitoko ba gesa ko kitoko benga mama Charlotte Caputo olingi mo na kotanga école d'aviation civile topé militaire apusa hélicoptère civil topé militaire benga mama Charlotte Caputo et biango na monde entier école Oyo aviation et ça la moins cher dans le monde kaka en Afrique du Sud to la sabi ndongwana ngana kenda to mona ba américain ba tanzanien ba égyptien ba brésilien ba russe ba pays belé ba zo en aviation a pesa moins cher est-ce que komi yo ozanga totikala okomi hein c'est que bien merci na Chris Larise Pelende réalisateur ya émission Oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende azaki na script lelo par rapport au lobby Oyo yemuta komaki yango Claudine Larise Pelende pour na kotango dans l'ordre très bien allez force à toi ma fille okomi hein c'est que bien merci na Miguel Larise Pelende yena na Joseph Larise Pelende va écouter la lumière lelo komi hein c'est que bien nyon surtout wana ezaki sous la coordination ya mama Rina Rumbi Larise Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Est-ce que commis, c'est que bien. Mbote na yo, Michael Ndingambote, na Suisse. Au commis, na Suisse. Vous voyez que Michael Ndingambote pasteur, c'est que bien. From Italia, à l'ongona Italie, si vous na Suisse, on est ensemble. Voilà. Merci Tijon Luchombo et maman Fra, on est ensemble. La bonne santé, Didier Djenga beaucoup la caille Kofo. Ya maman Metamu Kendi, la femme à la mini coupe. Combien c'est que bien. Teonga Luchila Mouina, leader depuis Cape Town, Congolais à long chômage, à pesa 65% Congolais à Cape Town, na Mada City. Au combien Teonga nous, Oumela, Feza la beauté africaine, femme noire africaine, maman Feza. Au combien Mbote na yo, Shagi Sharoufa. Moi je crois le Kimi Bali na bas na mbongo na Pérou, leader. La bossanité Trezeguet, Nuance, chanteur de Gamora dans la Captain Mobimboana, hein? Trezeguet, Nuance, comme Trezeguet, c'est que bien. Commandant Guilain, Lucia va combattant, comme hein? Lady chef, toujours combattu, mais jamais abattu, on est ensemble. Boss Manassé, hein? Yangoana, mais Togolia Gaka, on est ensemble. Voilà, allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous, hein? Chap chap! Et tchara! Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon, dit que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapela doki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site et ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosaka la te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout la griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo
Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio locale. Voilà, pour la papa. Ça qui prenait, on taper laptop. Vous comprendre, on laptop. Non, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti au kolinga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate. Voilà. Na saki bino doki Mike Josh. Voilà. Hey. Ba montre ezali ba montre siko boye. Yaya, toko changer ba montre le quoi na filme. Montre oyo Mike Josh. Et ça va, il y a tout 4 ans dans sachet. Oh, azo ki acteur. Ozo mona. Ozo 4 na sachet. Ozo 4 na sachet. Ya, to go mettre dans le solo to continuer information, tirer tout le bambia sponsor pour et ça dit non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais. Bapaya. Ba misusu ba meka ki mesimba kite. Voilà. Voilà, tout le temps ngwa to bonga session na sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo e ko beba te. Ya montre nyo lataka. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango o griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a ko dina na mai. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver hein? Ce doit être été, vous pouvez plonger dans la piscine, vous montre pas ngoyo. Ça et belia kota na site wana, kota na site commandé. Ce qui comprendre était benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Ko benga été pour osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur le possibilité de comprendre, sur le site, au commande, nion surtout les lignes noires sur blanc, bandeko. Ya, n'a pas lunettes. Mike Josh, comment dire, vous comprendre? Est-ce que vous comprendre? Lunettes, Mike Josh. Ya, nion surtout au lango besoin, ya ko data, ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter, ya, bisola bango différence yena. C'est pas la ba défilé des modes ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site yango wana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azala ka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh à aux États-Unis mais à actionnaire problème té alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça personne qui commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et comme la prix des gros. Alors prix de gros on a pour Mike Josh ateke la yango ba ko yako tiki la yango tina ndako na to na boutique na adresse au go pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. Soko pesi order wana to proposola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce que pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, bote kama puta, ba mama ya Congo.
Ok, ndaka lomé ko soba pute ouais ça ba pute ya Hong Kong. Auto en anglais fait fake originalité. Somba tekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.